Pulsar 9.1 dans la maison comme jamais. Retrouvez ma sœur Fimbouna Fimbo avec Ken Piana pour tous les événements. Si vous voulez la bonne qualité avec de bonnes images, contactez Fimbouna Fimbo avec Ken Piana. Si vous voulez des bons matériels avec des bonnes images, contactez Fimbouna Fimbo avec Ken Piana. Mariage, anniversaire, soirée privée, contrat publicitaire, clip. Pour tout ce qui est caméraman, contactez Fimbouna Fimbo avec Ken Piana. Et moi pour me retrouver c'est Pulsar 9.1 sur tous les réseaux sociaux. Et sur YouTube c'est Pulsar 9.1 pour retrouver tous mes clips. Et pour les restes des réseaux sociaux c'est bon ça rassemble ndeni. Pour moi mobile na lene jamais na benge vieux, jamais na benge prêtre. Na lobango jamais na benge vieux, jamais na benge prêtre ngana longole la yo bilamba ngana ke bengo prêtre, na bengo prêtre te. Na bengo prêtre te. Eza na prêtre mona bimana e batu nyonso batanga komoni nga atanga communauté. Natanga telo ka chose ke. Natanga te apesa nga mona natanga te. Ngasia. To za mo sta mubali. Ngana comme ça prêtre nanga. Prêtre nanga choisi. Il choisi. Prêtre nanga junior mawete. Baba prêtre ngana to za mo sta mubali ko koma prêtre pa nanga ndeni. Nga poso nga prêtre c'est que prêtresse. Poso c'est nzanzo a maître ngana maîtresse. Bon te so long jambe a long jambe ngape na long jambe ngape na mwasi na e nakosi e bongo siko baba komisa baba prêtre ala mutu alali na ka siko obenge prêtre ndenge nini nga na kokana ngate biloko na bino osala nga asala ngoti nga za na mobali na nga nzeta drapeau babengo madame na so madame nani okolo ba nga ina mwasi ya mabala ya kobengana baba bengana ngate baba lembanga pona mwasi na loba mingi nana zua ya makasi ngana tia babia ferti na tolo bikola zua aboya nga mukolo moji babia boya ngate ngane muna kendaka na ndabo mengo bisoleza ka moko njora ibina na ndabo mengo quelque part tana keku na mobile pas changer face on se comprend ça qui to banda sala G mais na suka mobile a changer face pas monique na umeli iska na kenda ozo mbo on se comprend alors yo ba bengana yo ata filet ya le mama oliana mwana ngana ko na mwana ngana liputa ya olinga braza bilamba ya bana ebele moins cher ba 100 francs CFA na obima na lolendo mobali ya bengana yo mobali ngompe ya malonga te DJ bibi nga bota na chokoro 600 chokoro sa yo zwa wapi chokoro aza le seul message génération ba longwa na mapeka bana rapport en jili si na place des artistes na victoire muke balongwa no na mapeka ba oya na yo muke bibi bali nga batata bana ba ko lingo te nga na bota na bato ba logique akotika mo sna ke osaki ndumbati na ye ngami bali nga mana ba mani ke no compter bona maboko esila maboko na nga esila misape maboko na nga esila te mais bino misape esila tina suki esila na compter ni bali bino bimina ba mais bon on a 25 ans bon tout en an Jaël va escroquer au nyos, va escroquer au nzoto, va escroquer au film, va escroquer au nyos. Au quand c'est pas ça anoni. Au quand c'est que ça na onini. A salino e loko ta boaka ya recevoir ko sou même pas. Na sola na yabi ya yo yebi yo maîtresse. Oye mama on est kendelaka. E kendaka bongo Jaël e kendaka bongo ba to suki sakabino ndengo wana. Ngana mona maître to suki sakabino bongo. Biso to bana chabwa. Omoni biso ba papa na zo suki sakabino bongo. Omoni ba suki yo. Film te libala te hôtel ngani komo na aka na munoko. Komo na ngana munoko na tango nga moi j'ai 4 enfants. Bana nga ba koli.
sont bien éduqués, ils se retrouver, comment on met la jean à cher. J'entends son jean à $200. Prends ce que tu catches à la yo moko lulaka yo linga pasa comme makangu na yo bo lula prince bino nyonso so na zaka présidente so nga na l'équipe nationale pour protéger moi nanga po bino nyonso kaka prince tala bato baza ya ko beba bemba bebi selanga fruit na ngai David na ngai il faut na kota na kati na baona konza baona kota na konza baona bimana mwana nanga sain et sauf. Vous avez des stratégies pour passer la maladie. Ou bien vous sanctionnez mon bali, ou bien vous commissaire PD. Voilà, donc un grand merci. Alors, si non, ou bien vous commissaire PD, ou bien vous lalisser mon bali, ou bien vous lalana na nasima. Pour baby c'est caca. Quel est un PDT? Quel est un rodati? Quel est un rodé? Lora chouke na rodé ta okena ba neti pa cho RFI ta kena ameni masangabela bandi rodé te kena rodé kana oyo est-ce que nous voyons quelqu'un sa bétole sur je t'aime kena so ko petite sœur to kena nda ko ken bison sto liaka to mena kena responsable soto sisi ezali to za le sel yango to za le sel site o soto sisi musala biso sto kena nda ko boss ta soto lié to si ba transport. Est-ce que ma boss dans ma salle? Pas quand on tourne à Awad, pas quand on monte ma émission à Awad. Ma siège dans mon union, Freddy Akime, aya ate, Matika Songo, aya ate, Nani, oh, Azamu Tumula, il patch RFI, aya ate, mon melibagene, aya ate, Nani aya ate. Oh, ya dame suluzo la comment finga, aya ate, Kene, la kisanga ye, na esa kenga, moi babiloko na bilakisa, ken mote mamala mweleki. Ne bana poto bango nyonso baleka kaka epa ken afa bayeba metan ba oyeba kaka muta mabe komi ken ya mawa bon toute fois mokili salama nango bongo mais Jaël Show tiens-toi calme mais la miliki belé pour obeta makasi donc il faut mikolo miliki mingi graisse mata bon beto makasi ya na stratégie mo babeta basi na kishaso bien voilà, donc voilà. Alors, Ken Piana, avant la pleure, on a maniqué dédicace, remerciement. Ken Piana, manika se veut pas en boabi, monter ma malam non de monter bomisayo parce que oé des belé na monde à média. Bah comme une à niveau même y'a comme la titre que non Ken Piana a na sida. Bon, ça n'a pas gravité, hein. Ça n'a pas gravité. Mais pas tu as bien mon condamné Lukaka Kende a fait des sida Kendo Fanda. Donc, toza ba niveau mo vraiment te. Vous comprenez? Bango bazo ça la discussion, bazo luka ba se faire voir et pas papa chéri net bango baza batu malamu soki yandeni. Lelo c'est normal papa chéri a annoncé que non, azo mema pas, tu azo mema bibi États-Unis, ils ont dérangé mutu moko te. Mutu moko pas zo que lango jalousie azate. Mais boluka te, bo ça la campagne peut-être ya voyage on a bacheli bino visa te loka shunga nazana mama na avantage ya ba blague te ngasoki lelo fallait lo bien memanga États-Unis mundele nanu kaka ya ambassade États-Unis otala na passeport nanga otala joyo azana ba visa ya ba anglais nazo 3 visa ya Afrique du Sud ezana passeport te retourne un jour mais on a aussi un Jaël Show au lieu de ba problème inanga aswa ni sranga en tout cas Jaël Show peut-être ozo confondre makambo ngana botisa mwana te na sundola o charge te mutu a botisa oza kuna fandi à l'aise au lieu yekuto tia mal à l'aise que non comment yo sundola nga charge bilamba mwana depuis mwana botama osala ta la etite mwana yebi ata lipa na yote yozo ya luka makambo nanga bato nga na hotel melezali batuneti bia batuneti mobali na wana nandeko na biso mosaka parce que mwana mobali okoza na irresponsabilité ya ba niveau na te ba misala kaka ozi mwana bato chezemi osundweli na ba charge siko tela bana ngonde ba koma neti bambwa ko finga tout ça yozo finga mutu asundwela o charge ngana bon indépendant ndenga bien est-ce que ngana Jaël Show bima peut-être ça la confusion boulaka net izemi ana zoka eza yangai
Non, pena na mona abulaka neti mwana oyo abotela na mwana anazala. J'ai lishonga na botisa yo te. Na bima na nga na yo te, na vi na nga na bima na nga na yo te. Oh, okangama nga neti nga na sundela o charge. Luka papa o abotisa wa mwana, soana na papa o atikela o charge ya mwana. Nga na problème nini? Naza na famille moko te elo côté ya elo côté. Olobi grande sœur na yo ana mbongo, famille na bino nde famille bata mbongo. Mais yo zo telengana na Kinshasa pourquoi? Alanda côté. Sœur na biso azana elo côté. Est-ce que batia bila ya sœur na bino na sœur na biso? Nani azana ba parler na kini? Ekomi neti ngai nde nayebi te soki zemi yango na tiaki ya kindoki pona ndenga va normal boye nga natikala kobima na réalité natikala pe kotia zemi okangama na vi na ngai ya musala nini okangama na vi na ngai ya musala nini kimakangu pete libala na ona rojenga no ndenge bobandaka na ndenge bosilisi nayebi yango te. Est-ce que herbe lingana na rojenga no nga azalaka nga na yamba yo pour la première fois gloire olanginda la kisanga yo Jaël alakisanga yo alobi o ndeko na nga moko abinaka epa kofi na yo na gloire ya bokosanga oke otikala no mpoza danseuse ya kofi te na yamba yo ale omonanga okraka yo so omoni mutu pour la première fois tingami na relation donc atingama nga ya kotingama na vie era yoki nga na gloire ya toyoka na te tozwi mwa problème alandi nga lisusu alandanga ti tokende na ye comme baseria na osola na Karine trop alandi nga tingami nga tina meme pa Karine nga nde nayebi te eloko nini ya azawoluka na nzoto nanga nayebi te eloko nini azawoluka na nzoto nanga bato baverifie kaka na fimbu première émission na yamba ye na gloire après na kabwa ye na gloire relation ye alandanga telaka nga alanda te me ye alandanga kaka ayebi eloko azala oluka mais objectif no yelaka na vie nanga esimba nango te otena osetena na échec oso comprendre ngaza un problème na ote bino boza ba kolo enregistrement bo enregistraka batu soki eza na émission moko soki eza na appel moko ngana oto sala to beta ta lisolo ya fali bimisa yango sambwisanga na miso batu po bino yo jalo kolo batu yo kutokolo bate keona keni kuta lobaki bino bakolo enregistrement pe la kisanga video ezali oyo ngai na sala nasaki attaché des personnes héritier te héritier mutalukaka monanga kena memeli ngai na kekuna to solola calmement mwana batu lelo comment finga parce que tana tozo créer makambo oyo nazo ba pekisa ba mbwana yo azo ba c'est sur les affaires des femmes akoko tangote to qui n'est pas héritier kena amoni ngai tana ko mona mwana nga ko moyo pesa nga ba rapport ya Karine nenge akomi koluka alala na yepo agarder ngabe komi likamobe na des chances ye tinda Karine aitiza Karine po abena bana baninga chance ba pesa ka ete ngana ndona ngokolia yanga te alors soki boza na vidéo o ngana finga fali na tanga kombo ya fali na bi fali boye bimisa Mani de John, pardon. C'est pardon Ken nani Jaël bobimisa ça c'est du sérieux makamoso ba eza du sérieux Karine ayebi na loba na katanda ko neso za sincère a loba agangelanga loba na nga soki nazo sala ba émission na nga ya makamba fali nga mukona yeba ke nenga loba liputa eza loba liputa na okaka liputa non yo kon tamba na poto ba lo muto ko ma mani ke so azo loba boza ngana na bengana na butanga bioza zoba comment ko mélanger ngana buzoba yo bitike fali uta quartier la terre o dinga bingana za est-ce que ngana ndaku nango kuta photo héritier tout fina yo moni ngana tshaka ba photo ba mission na ndaku nango yo bitenge na mwasa babia yo moni ngana za fanatique mutu ngana fana ko za fanatique héritier te na temps oyo babia yemi amen nzembo moko tilelo combien d'années bato babili balingango te pense à yembango na concert a fali bato batelema ba yembango yo tangela ngai leader azalo ko anémique oina finga leader na bino afia ngasa ka tager de presse awata keba na yo ofinga ma yiki bangana na saka pa héritier ngasa kana ne pa héritier ngasa ka tacher de presse héritier est-ce nga banda olobela makambo héritier yo so mona na sala émission rinde na sara pa fali obeta concert boy fali osaba na sala bimbo bimisa ba preuve te tout fina yo nga ko sala pa héritier nga mo sa chocorona que sala héritier po sama lobanine po modogo lobanine po somono lobanine po lebuka buya lobanine po wili bula lobanine
sono kumisa fali a mwana na aza mwana ya kata ndako na biso ndako na zo chambre na biso za bani ya leader wapi ngana kumisa ngana kumisa ba leader ba telema leader lokwa nemi kibongo te ba leader ba finga ba tunga kumisa bango te biso uta epa ko felo mide ozonga ya zolo baraka ona ken ofinga kutu mutu boy mutu azotinda bango baloba biloko wana Karine atambola na nzelati ba biso to finga to boy te leader azotinda bino wana Karine atambola na nzela aza na liberté asa l'émission na balabala total ye parce que biso to finga o azotinda bino comme ya finga te Karine kendo sa l'émission na rond-point Victoire Karine yaka ko sa l'émission na Bandal Bwebisa Karine atambola pourquoi kota prison na ndako na ye ya finga raté a kota prison pourquoi yo za na liberté mais yo moko mikanga yo komano mwana ya salon chambre na toilette 3 places wana ndo mona na journée après bo tiape mbanga bozolo ba bo tiape mbanga Jaël boni boyko na mema pas docteur Kima soigner bando tati boni boyko mama oh bando te kuba traitement simbate yozo elanga loyenge mama finga mibali na yo bakoka supporter solo ya basi anduta Jaël pardon finga bande kwa Ken ndenge za wana ato bandi ko finga lelo ko liboma nini ekosala eloko te l'essentiel aliaka na fulu te avant ke pa na bango et bongo oya bino azana bébé bolukele solution maniki a soulevé loko moko bien obi ke biso mikolo to comment vivre na système to moni calendrier artiste abeta pays boy bino sa calendrier ka koloba président wera félicitations auto beta Tanzanie président wera fandaka te président wera obi ka fandaka te en plus si bozoluka bo embryer comme boyoki président wera a lancé plateforme na ya parti politique bino pe bolobi no poto contre wera totia mosaka comme candidat ya député mosaka pena te PC dictionnaire bozui mosaka botieye azala candidat wa ko représenter BCBG bozui Karine botieye puku kutu na ndaku puku kaka o ampuku so akoti na ndaku mosaka akuta masangu ezate puis petit yo afanda na avenir mosaka yaka jango ndo yaka pardon yeba fanda na mosaka me mikolo azepa nanga yaka akimi kuna me akomi pa nanga tuna question ba fanda na mosaka bonjour babi fanda avènement na mosaka ko ba témoignage na yende bo fanda na témoignage ne toujours ezaka ya mabe azanga provision na ndaku et voilà non marié de amuta bongo na revivre na été mais bien là la mettre cher atindi la photo là la mettre cher na TV cher ya $4,000 ya libanda 2700 $1,000 ndia cher soit là na mettre cher c'est ya cercueil abokola bana azape na bana na et tout monde est irresponsable ba je comme taboko la mona masa na ngai franc musungu 4 fois chinois oui moi c'est un mkolo bango mbale c'est papa balio c'est ka du charge à maman abino na yo. Mais on a respecté, c'est un vieux du quartier, moi je suis bien, je suis ce problème par exemple. Vieux, il y a Veda to Yanine. Grand frère à quartier. Obi? Grand frère non, il y a quartier. Chef de quartier Azara. Donc on est toi à Avenue. Donc tu vas collègue. Mais il y a un bon wana mala lopangu to kenda. Bongo ezala wapi? Kenda eza mimosa hein. Bongo roke mimosa. Wana ba betela yo fo mona. Ba peso bo mengo aveugle, ba peso wese ba koso tava. Yo kombola. Obi? Kombona. Nzamba kitambo. Mais photo na ye vient na utobota mona bébé, photo na. Il vient na utobota mona bébé. Oroboko no bese meyote. Photo na nga irresponsable moi abotagi. Na peso no mbote na lever mafusi. Leader la famille à Moussaka, m'talegi Moussaka lever mafusi. Et vous n'avez pas mbote na patron de génération. Marcel Ikemba RKO di midi. Ndasomba car na gisasa. Sange tout na Marcel Ikemba RKO. Et Moussaka pa na mito atambola na mutuka. Obi? Il pas tambola na mutuka to mo. Eloko ebo mabiso ya couleur, faut ba chango jaune. Kwezani. Ba taxi singa na kono na pale. Ya taxi. Ils ont na pale.
On a problème ou comment? Tu as un problème. Manikep solo moro. Naro craqué bateau bo changate. Soki na linga fali pa uta quartier la ken. Comprendre? Et ça verrouille à soli. Et ben nga bi vérité na comme il faut. Le yebe mo saka comme nanda kunani. Comme les blanchard. Et voilà la malédiction mo nzamba ko longola ngote. O banga député na bino ki tambo te. Ya banani. Na kitambo na voter ka tengelito. Buguma banda ko. Septembre. Cette année, c'est fini. Deux ans pour le départ. Donc, on a vu chez moi. Oh, bon, on a un save bande ko bana poto za ancien joueur à l'école. Papa ça na poto. Balé qui ba na poto yo tshela ngaye. Moi la kola. Joueur na bino carte. Nan, Wadol, Ambu, Kayun Salambila. Osaka. Na biete. Beta na vita loba ngwa beta na vita. Papa leki na ngabeta na vita mbisa marti. So akwei na pula kila. Vita biso papa leki na beta na vita kila. Ko numéro 70 a expliqué biso tenza de c'est les famille ya malédiction. Bato mana 70. C'est tu l'as dit c'est fini. Deux ans pour le départ. Donc ta rose on a vu la famille on a ça. Merci. Un grand merci Nzamba qui t'a les solo oya na otolo bataler que non ma solo so bazoye matanga kundi so ndeni. Bosala afo. Nani? Osala pona tombo. C'est tout na kabaki. Bosanga te. Et puis faire na rapé mon akitambo te. Faire na na efena. Ba utaka mbinza papa kuluta botaki te. Atali galeki na ngabotaki. Azubina chebino na lupango. Tanga chebino na lupango bokoleli wana. Esali gende gona kufi. Yo ke morgue. Obo sali non de gona yo. Seko sana gindo ke conscient. Ndeli nga robo sande gona na morgue. Ero nga so na kufi ba otanga na tatwa liboko. Na fula moi cité. Na koma remercier ma papa et maman. C'est Boka et Chantal. Donc papa na maman. Na sepla ba botanga mobali. Yebo chabasi. Na rocha moi cité. Afutanga monde de Saint. Conteneur na lisola matanga ya morgue. Ya morgue vana kunda de matanga. Akundi matanga batu. Bakolo matanga bagezo matanga na morgue ote bakunda de na bino. Batala bo garçon on no blanchard. Blanchard on no chale. Nzoka chale fe na ngamo cha ba carpentier. Ote chale mo la kana bandu na se. Ba bo numéro 70. Et ba genda poto na âge ménopause. Ala ina problème miso aveugle. Asimba statut de la liberté. Et puis agana moya ki me ate on zongaki. Soit qui mina ojona comme ni osala simba mboa. Ok, merci. Merci beaucoup. Donc, il y a bien Nzamba Kitambo. Alors, protocole, manique message, remerciement à tout balanjo. En tout cas, remerciement à Mingi et Zalina Régine, na restaurant Fatafata wana, na vitrine, na scène. Ngulu ya dégâts, tabac ya dégâts, balobi restaurant Fatafata chez Brigitte Anani. Non, un restaurant Fatafata à Paris chez Brigitte Anani. So que kuna bimaya choisi alia akuna restaurant Fatafata chez Brigitte Anani ya nanga gabi wa belo. Anniversaire nanga le 31 juillet. Ça fait un bail que je vis ta kana ko mukolo donc ba fan nanga nyonso anniversaire nanga le 31 juillet. Na ningi bido nyonso le 31 juillet mutu nyonso. Na profit na ye acha photo ya Manic de John. Oh nyonso linganga le 31 juillet na profit na ye acha profit na ye Manic de John. Na linga bino mingi, je vous aime beaucoup. En tout cas, il a choisi ma tata. Ade Jogo tianga na Régé, na yebisa ki déjà na voice, na yebisa on sur na vidéo. Adis batatu ekanya balobi moninga tresi ekanya balobi kashala vraiment yende makambo Solange Panda ya nanga Viviane Wabelo moi c'est moulai moi sur la dégâts Viviane Wabelo babi ana maitidi kufikisa moi na Paris jolie maya la madame babi 100% bandal ne tombera jamais Rigen Ngochima. Soyez les bienvenus à Kinshasa. Ndeko ya mwana elaka. Babi mwana elaka ndeko mwana elaka na oke oselo ko pa Rigen. En tout cas Naomi na Neves bazape na Kin awa. Merci à vous aussi. En tout cas Jaël zano calme zano posé. Nyonso solo eza na lokuta. Olo bani po ya pa fali. Oya te moi te gloria meke simbite kunanga. Et Simbate ya ba yebi bino fallait yebi nga bien fallait yebi ke oh manike osate oyo osala
bozwi wapi naopesa le king le off le papal el professeur naopesa bamboti ebele président Soule bureau mobimba staff mobimba ya fali ipupa et puis ba ipupette naopesa bino bambote ebele na omisanduku fia long jambe na Paris wana ba ipupette en tout cas fondation ipupa naopesa ngo bambote ebele en tout cas ba organisation eza bien président Soule takos OK tos donc manika sisi na bino ken pe na message remerciement batu balani napesi nano merci à trop na Richard Amelel international na kati ya Londres wana patron na bango na Londres Patrick Mayangi grand producteur Venanga Gauthier mascotte boss donc merci à mon vieux Louison Mbata na Cape Town Venanga Louison Mbata Nathalie Neymar na Texas sœur Nathalie Neymar bambote yangwana Adel Djogo Bagou Danger donc Bagou Danger Adel Djogo Venanga Jimmy Belau tapese bambote donc Papi Kelly Rifeki Sombe vraiment merci na appelo Racho. OK merci beaucoup. Na linga mingi kolba choisi aza mokonzi ya bangwaka nyonso. Ngwaka nyonso mokonzi na bango eza choisi. Onga na choisi ne. Choisi Matata. Babi ya choisi ya choisi de moi. En tout cas Nathalie Neymar na sepela ina geste. Et ça la inga bien makasi. Ba dédicace à toi aussi. Nabi boko kate me bopo la me bokanza bo gagner ngana lingi États-Unis ono kendango po wana leader à déception ngapa eloko na lobaka ya suka lorashu soko mo leader ko mo gangela ba fanatique c'est que entourage na isa mabi et craxé. OK, un grand merci Manik de John, un grand merci Ken Piana. C'était là l'orage de la presse congolaise. Dans le lobby, c'est le film, vous savez, on a une chaîne chinoise, film de quoi RTNC, internet, c'est site internet, ça tombe on a l'orage, en tout cas, message qui capté dans tout le monde, message, nous avons tapé si Ken Piana fait message, n'a pas tapé que non botika et kimia, que non luka, muto a botisa ki omwana, parce que c'est pas lui, mutatina ki a botika ki omwana, donc il y a jamais côté que la bavane capable finga ba insanité na télé. Ken Piana dernier message. Voilà, na senga bande ko nyonso ya poto o boso la kana Jael boyebi senga na botisa yete na bimana yete tolala na yete nazabe na charge na sundela yete Jael Luka DJ oh DJ oh DJ oh DJ oh DJ oh DJ oh Luka DJ vraiment et que ça la bien makasi toko Luki DJ oh DJ oh DJ oh DJ oh DJ Fazer DJ oh DJ oh DJ ngana za DJ te ole confondre ta mobile non na DJ Marula ngana botisa yo te naza na charge na pesa yo te dans souci nous allons na vie au botana mobile net Ken Piana nde oh na botana ngana yo te oh wa moi ça guna te mobile notiki ya kimio dans oluke oh moi ça kanga ba moi mobile bondeni uzokanga mananga makasi bondeni nazalaka na gloire toka bwana gloire olandanga na kenda na tika yo pa Karine bosa la vina Karine olingelo ngwa pas Karine olandanga esusu te ya turo na kozwa yo te omoni ya turo Karine na kozwa yo te zongela bolingo na yo DJ oh DJ oh DJ oh DJ oh. Voilà, c'est par là que nous mettons un point final. Donc, l'émission, en tout cas, abonnez-vous massivement à Film News. Un grand merci à tout Balandi. Émission, c'était pour vous faire vraiment plaisir. Moi, c'est Anna Zoyoka. Posa kosale, kosale, posa ko. Et bon, we pananga. Posa kosale, kos. Et bon, we pananga. Oko tula, oko kufa na soif. Yo. En tout cas, merci d'assistance, pas mal à l'aise. Hein? Donc, tous en abino de cœur. En tout cas, assistance à tout le monde, parce que c'est bien derrière la caméra, Landrine Ndjetsa. Dans le montage, il est claque nyoka. En tout cas, c'était là l'orage bébé de la presse congolaise. Hein? Rocard Miezi, le mignon depuis Toulouse, on est ensemble. Depuis Milouz, on est ensemble. Donc, Rocard Miezi, le mignon, depuis Milouz. En tout cas, moi, je vous retrouve prochainement avec un nouveau numéro. Avec même plaisir. Bisous et bye bye.